ba maman, mbote ba papa. Merci mingi lokola boyamba nga na bandako na bino. Boyoka ngai. Ngai prophétesse Anne na ye une émission sika. O ekolobela Yesu Christ ekolobela bolingo entre biso bato. Bolingo onzamba la kibiso apesi moi na ye ko kufela biso ne koruso. Pote to zwa bomo ya seko peto zwa kimia. To vivre na paix na bolingo. To zala na kobanga te. To yeba ke azali azamu bikisi. Azali solution na ba problème na biso nyonso. Azali réponse ya ba question na biso nyonso. Azana biso mikolo nyonso. Tango oyambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo. Tango za kolala uzalala na Yesu, zola mkozola mkona Yesu. Tango okindo koyiba na Yesu. Tango okindo saki nduma na Yesu. Tango okindo kofinga nyonso kosala mabe yeba ke Yesu azana yo. Akotika wete ndenga lubeka kotika wete azana yo mikolo soto. Donc toko solo la makambo ya Bible. Toko solo liloba ya Nzambe, toko partager liloba ya Nzambe. Bande konanga Nzambe azana bomoi. Nzambe azali. Bo balobaka Nzambe azate pona ba vivre ete. Pondima mutu, il faut yeba e. Soko yebi malamu, poko ndima e malamu. Mais soko yebi ete, moi ndime zate. Ngana rencontrer moi ton oyo na sali, bozako mona ngana osa sube émission te. Pona zaki na vanda ki na se na zaki ko face Nzambe. Nakuta na ye na yebi kazali. Yango na telemi. Bao balobi ke Nzambe azate. Bao balobi ke miracle zaka na tango kala. Baya na kondima na bango. Na kondima langa to kuti sango po miracle salma. Bao balobi babala kate. Baya na Yesu. Bao balobi babuta kate. Baya na Yesu. O balobi ke bazwa bana mikandate ba moye bazwa mikandate baya na Yesu. O balobi ke nyonso solution zaka na Yesu. Eze pa msute. Kana Yesu. Soki to sangisi kondima na biso. Yo ye na kondima. Ngana kondima nanga to sangisi to sala miracle. Bible lobi rien n'est impossible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Oh ya zana kondima aya. To sangisa kondima. Aya na Yesu. Aya pa nangate. Ngana za mutu. Nazana eloko moko opesa na mutu te. Ngana obela pe Nzambe wana obela ka Yesu. Ponga pe miso nanga ezana likolo pa na ye. Donc yo so ozana tembe. Oh lobi ke Yesu azate. Oh lobi ke miracle azate. Yaka na Yesu. Okomona yo moko okokama po ete aza Nzambe. Donc mission oyo ko banda, ono ko banda sika en tant que prophétesse Anne. Eza pas na lokumu ya Yesu. Eza pas lokumu ya mutu te, pas lokumu ya mutu eza nango passager. Eza passager koleka, mais lokumu ya Nzambe eza seko na seko. Donc yangwana na ye pona na lobela bino susu ba émission nanga ona ba osala na kombo na Yesu pona lokumu ya Yesu. Yangwana bolandanga obanda komona et puis ba miracle ba misalama to banda na banda ko expliquer bino bolandanga bokomona changement na vie na bino bokomona ndenge Nzamba kosala bokomona ba miracle ya lobi na Marc 16:15 tina 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Bo bakondima bakosala ba miracle koleka kuto Yesu sala. Alobi yango po liloba na ye eza vérité. Vérité c'est pas msusu te. Vérité za kana liloba na. So Nzamba alobi mutu msusu akolongola te. Po alobi ya vérité kana liloba ne po na accomplir yango. To sangisa foi na biso. To sangisa foi to komona ba miracle ko salama pe témoignage et ko zala mingi pe le kumu Yesu et ko tomba. Botika malamu bolandanga ba mission koya. Bokomona na ko expliquer bino biloko mususu ezana mokili biso to négligeaka o Nzamba la kisinga o esalaka ba miracle eza ba point de contact o soko sali muto asala ngomba moko miracle solution na mona ezana kati ya liloba eza libanda te ezaka na kati ya liloba biloko nyonso Nzamba asala mokili ezala matoyi ya koyoka biloko nyonso Nzamba asala mokili eyokaka soko lobeli yango eyoki pe sali ndenge yo lingi po ete ozana Nzambe ozana bokonzi nyonso ozana kati na ozana pouvoir Nzamba peso soko ndimi Yesu. En tout cas, vraiment, bolandangai na cléboa original.com. Merci mingi. Nzamba pambolo. Bovoir na kimia na kombo na Yesu. Amen. Original.